Voilà, Sali Nabandeko Nyonso Bozolanda Biso à travers le monde. Votre humble serviteur, Jerry Kobetox, DSA7 de la presse. Naïb Sarabino Tosa, la Rabino toujours Moussala. Moussalo Yangonde, Memarabiso, Bisiko Bozali, Pobomo Nabiso, Potope Sabino Basango. Concernant Maramotou Nengetambola Ranamboka. Merci beaucoup. Nababone Nyonso ya Feza TV RDC. Et Bandeko Toubola Narageri Kobetox, Naïb Sarabino, l'air est grave. Na musique, na politique et puis na chroniqueur, mais les lots ont l'air grave, les lots ont organisation par rapport il y a grand artiste monument à Tikibiso Sernabiso Solange Mindondo en exclusivité mondiale et na makasi ya Lionel na sima caméra talaka razo filmer nga moi mobile moko ya Bogar donc toye awa to sur la exclusivité nenge organisation zo salama nenge esika o to nous sommes à l'esplanade de ya stade des Martyrs. Lionel n'habite sur le côté de sa caméra. Toza awa bandeko batelemi bandeko bazali makamwezo kene malamu. Parce que comédien aza muto ya sara musala munene na mboko yo azo mérité ba honneur, azo mérité ba fleur na moment oyo mokona ya suka yango yo akolia nyoso tu ya suka yango yo. Yango toza awa pona kozela bino par rapport ya organisation so sala mawa bandeko bazali awa to kozo bango bakoloba bandeko bazali awa bakopesa mo ba propos na bango par rapport ya nenga masolezo qui n'est parce que lobby déjà corps réseau bima dans l'hôpital du cinquantenaire et yango le lobby soto awa nenga kaka bazo sala podium ba tente ba catafalque to de la bino kaka ambiance o ezole kana oyo ko zongo côté mususu te ko zongo kaka et pas ya Jerry Kobetox. Merci beaucoup Nazola de la Cruz, Nazola de la Biso et Longo. Merci beaucoup à mon boss Sibou Mutombo, leader à Pembe. Merci beaucoup à Mabela Dinganga. Merci beaucoup à notre président Raphaël Walukonk. Et Tozana Bana ya Ma Solange Mindondo. Tozana Bango vraiment. Toko pesa Bango micro baloba. Na habité Totambola, Lionel Totambola, Nengezala Rakaka. Habité na kota awa na banda na Niki, Boni, mes condoléances aussi. Merci. Voilà. Na habité Bozaba na maman, ils ont moi passé na Koloba et les autres tous la martyr, l'esplanade awa ya martyr, organisation des jeux salama bazo monter ba catafalque. Bazo monter podium, ba monter podium au Bachako, na podium eza mupandi pour nous prester. Ba monter des podiums. Nous se les bien. Nangolo nzambe sava. Parce que tu yoga ki mwa mbuto ba liembongo ba sali boy mais rassurer ba na poto tout bazolanda yo ki organisation zo les bien parce que lobby déjà corps ekobi. Bon, Jerry omoni ngala na mwana. Naza mwana babi mwana mukesika mikolo bazali mwana mukalo ba mingi te. Donc oyezo les capable ba kolo kuna moyenga na kota makambo na bango vraiment ezatene na ministre ko Patrick a expliqué biso makambo et sali biso passe mais moyena loba on a média awa ezate bo comprendre biso donc moyena loba ngo ezate mais ezaka passe nzamba limbisa so ba osala bongo mabe makasi bien te. Voilà, merci beaucoup tozala bandeko tozala moto ako simba mbongo bino bato boko simba mbongo yo boko bedi sabatu mutu makoma boni. Bien bébé. Mes condoléances les sous. Merci. Nazo ka awa mwa mutu za yo pe na part na yo zo simba quand même bongo ya bana ya Solange Mindondo makamtu zo tambola bien. Oui, et côté nanga zo tambola vraiment 565. Pour maman bongo ya mystique. Maman bongo ya mystique moi dignité muke bato apesa nga et ko sunda te likolo $15 ou $10 te. Mais quand vous expliquez que dans ton monde, vous avez un podium, vous avez combien de catafalques? Vous avez moins belé? Ils ont vraiment belé. Net au monde, tu là qu'à 5 nations marie misam. Comptez bien des abons. Corps le bérobima ernin parce que aux exclusivités, tous les sont déjà calamité. À partir de 9h30, 12h, corps et bima. Tu vas dans tambolane, tu keti lemba tozongi. Donc awa to koza msu ba 15h peut to koza là oui voilà lilo bani okolo bala bato bazo soutenir notisi ko yo ndenge ko rekobima moi lilo baboka ba continuer ka ko soutenir biso to yebi ke nzambe na lola bolamu et pour la rater moni lelo mindono de to lelebo parce que pe bolamu na eleki ebele bolamu eleka ka ebele mabeza la mukie ba bien na bango bolamu na bango ba osala pona biso nzambe na lola a ofuta bango ata lelo te ata pe ba bana na bango. Va continuer. Tu as dit que Nzamba ko pambola bango kaka.
Voilà, tout ça, merci beaucoup. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer vraiment. N'hésitez papa Emma, tout ça, la poste na yo, parce que tout ça, la exclusivité mondiale. Nenge kaka ba osala makambo yo, nenge organisation ezoleka po tozwela bino ba image, nenge ezalaka mosala na biso ezalaka moi pasi. Mais papa Emma, bonjour. Bonjour. Et mes condoléances aussi. Merci. Voilà, il y a un chef, il y a un groupe, il y a Solange Mindondo, il y a un martyr, il y a une bande de Siko Bakolela, artiste à Mounene, parce que Mindondo a yebani, et on a pu comprendre que les canisiers en tout cas, on a félicité l'organisation. On a évité ceux qui ont été moi, les Lobanini, na bande tout Baolan. Ouais, les Lobesara qui m'a trop. Les qui rêvent, tant que tu es aujourd'hui, comme en réalité. Donc le roi lobby, les lots déjà, tu as une quart de finale. Donc le lobby tu as une demi-finale et puis le jeudi tu as une finale. Et l'artiste est parti, bon. Et là, tu vas retenir dans mon truc que ma Solange a tiré groupe, moko en place. Il y a des groupes, il y a ballet et puis il y a théâtre. Est-ce que beaucoup évolué pour te biso bano to na leader na biso soka kufika beaucoup ça te ndenge ba ndeko ya sans souci ba salaka ti lelo bazaka. Bon, bato mingi ba comment on ba na ba ngana to mona ba famille ba para ba kufa ba tikali pe ba s'organiser ba ngopeke na bien. Et ça non ce que ezaka nini ndebo solo là. Parce que tout le monde est à la famille à maman na biso Solange Mindondo. Je crois que tu na maître Patrick ngolo mingi to solo là. Bactéries sont ba ozalawana, ba tabale tout ba ozalawana, ba artiste tout. To développer da bango to solo la ndenge zali. Parce que nous organisons ça la mamboui. So ba tiebiso ba écarter biso. Miracle to olinga to sala pour la deuxième position. Pesa na likanisia kolela ko supposer corps aw air yango bino bana bo sepeli na. Ouais, to sepeli na. Opéra to sepeli na makasi fallait aller la madine de son nom. Ndenge pene senga maman fallait la maninga parce que elle a beaucoup fait dans ce pays. Faut to lele quand même na bonheur wana to le banika bravo l'artiste. Voilà autocollo ba na minute. Voilà na tiki muke bazo benga okuna na tiki muke to so continuer na kolanda oli susu. Chers amis internautes, na to vanda dada international dada kwake Mansoni de la presse. Pour ça la peka pembeni na biso awa. Na vanda wapi Mansoni de la presse au moins nanga pour ça la to vanda sika dada yozo mona na te bonné na monyo na matanga mes condoléances. Merci pareillement. Lelo likaniso na bazua kolela mama Mindondo awa yo poza mwana moko yo na biki ya Solange zaki bozaka ba idole na ebele likaniso ya kolela siko yo quand même vous sepel nango. Oui, na sepel nango poza tellement monene que kokina na sepel nango. Voilà, alors par rapport il y a ndenge ba rimer réseau ka ba comédie bozaka mal organisé to ka ki côté famille bazo déclarer mbongo côté association eli mbongo confirmer bato bazana poto ke kimi ezali na minito parce que bino pe bana na moni lokwa boya lisu likola lisu tala na na habité so ba comédie monsieur Salama bazo tia batante bazo tia podium bato baza awa na moni famille za na maître Patrick azawa na moni NTPCP tozaki na bango awa moi liloba nini yokolo. Vraiment, tozali sous likola lisu o ba comédien bazala so mal organisé bazala so ki boye so ki ndeni et mataki kitaki en tout cas ezate réunion suka tozala na lobby réunion suka tozala na lobby maramnion so to sololi to chaki carte sur table donc nion se za bien. Nous se bien mais dada pour mon na te boyende no tiki no chronique au Bali. Non, c'est une émission spéciale. Nous sommes en pleine émission, pardon, rappelez-moi dans 2 minutes. Yaya, ceux qui n'a Bali. Pour bien nous au Bali, quand tonton a payé sur sa émission. Eh, ngaye, musala na ngai, ata na Bali, muto balanga kutenga na musala na wana. Jamais ko pekisa na musala na ngai quand même. Na ko pe moi congé on est za libala boki ata moi États-Unis pour 1 mois et puis retour na bandel mamna normal. Ni pas ni sobo na domaine mo bozu mo mikola no bi na tiki na na pe mina. Non, exactement que na tiki na na pe mina mambele ka tellement belo be ozwanga émission non. Non solo lango ouais non solo la likambo ya be émission vraiment ya ba site ya ba chaîne non solo lango. Tongi mingi makasi pana. Na problème ezati. Ceux qui ba escroquer yo. Nyonso wana to solo lango kaka. Nyonso wana to solo lango. Voilà, merci beaucoup. Voilà les amatou moli nanga.
Matoni, ça va? Oui, ça va bien. Yo pour le système gars boulot hein. Oui, mais système à boulot. J'espère que le bureau vous allez forte hein. Le bureau ça m'a ramba corps et bima. Oui, naïbi. Voilà. Toi t'es le mamouké Léonel. Naïbi toi continuer, pas ça besoin moi transition mouké, toi peux mamouké comme ça, toi continuer toujours na par rapport il y a émission na biso tranche na biso to ça la tranche en exclusivité mondiale. Il faut ça la maboye. Yango to ba ketango zo vanda na mokili. Yeba ko vanda na batu tala ya Solange Mindondo lelo ndenge biso baleki na ye bana na ye bandeko na ye ba kolela ye. Po azaki no fundu te azaki na o ya yebi no ayebi te akoyamba yo kaka. Donc eza moi toli monene biso to ko zwango. Merci beaucoup na Léonel to pe mamoke. To zo transition bongo to kozonga sous na ba interview après. Nazala moko na minute nga bengake Jonker Ntsongi parmi bano ya Solange Mindondo a poussé pendant na monde nzonzing Joker na bango yoyo. Elle s'appelle Tidengange Yaye Ratakate. Les condoléances maman. Ah merci Jean. Nabi qui passe ses alliés surtout yo pena ndenge ozaki na ya Solange. Lelo to moni tout ça na libanda martyr bazo ko arranger ba tente ba catafalque ba podium. Est-ce que motuno na zotu na no liboso esiko bazo le ya Solange est-ce que bino bana bosi boza quand même satisfait? Oui, ça n'a pas prompté ça bien. Ça on a prompté. Famille pe bandimi yango. Ouais, famille bandimi. Alors na nyoso to tambola parce que lobby to ka ki mo bino pe bana bozana ki bana bozo déclarer par na bino ezate parce que groupe falata groupe faza na mutuka na ebité makamana surtout bo arranger ngo. Bon moni biso de to za boy to ana na passe to na mao. To ko ko linga te to kende to ndo déranger bato. Makamnya to ça makamna biso na ndé na biso moko. Mais eza regrettable que bato mususu bakenda kale mususu na fato bakende kolela ke non biso fa uniforme basombe bato mususu ba uniforme basombe bato mususu boye pourquoi bato le mususu o bakoza le mususu na droit biloko wana ekoza le mususu bana ta mususu na protocole mais bato mususu pona nini to mifingisa kaboye neti biso banda makambo o nyonso ebandi totikali kotelema te liboso le msusu ya ba réunion to doyeba kana réunion oyo biso totelema ke zaka réunion o to zwaka engagement ya kolatisa mama ya biso esili tokenda otema te ke non bopesa biso boye to wana posa boye te to s'organiser makambo na biso na ndenge na biso to sa makambo na biso ba organisation na biso na ndenge na biso. On a nini ka bato musu tozoyoka kuna bato musu bato boye ba déclarer o il faut basombela mama uniforme bato c'est ça dans sens et ça dans sens oyoka pe mawa te le musu fami bakufeli mawa eza te bino bozolela basombela bino ma uniforme et c'est ça dans sens le bato musu bakufa bosomba ba uniforme na bino ndeni bopesa babilo na bino ndeni totika babilo kwa neza kitoko te za malamu te. Et parmi bato wana tozomona ba papa mikolo ba mama mikolo elle a sens te elle a sens ata mokete to ko fanda te ke donc to banda tanga tel mais ça a sens monté elle a sens te bo mikolo to se respecter to za mikolo nde to banda ke ti to koma na suka to lela mama na biso yaya na pongani na zabo na oyeba te na lele ndenge ni mama yaya présidente artiste donc na oyeba te donc ça passe. Ça passe vraiment si les gens na bino na dit que avant batanga na bino rono soki to aussi ça na bino vraiment to ça le mutema makasi. Voilà, j'espère que to komi na suka boyoki ndenge bandeko balobi. Merci beaucoup. Ndenge bo pesa ki biso attention na bino pour na kolanda Feza TV RDC. Merci beaucoup na bino tout. Merci à Gauthier Business mon vieux le seul qui me reste. Donc to sala ki wana na libanda ya Stade des Martyrs. Parce qu'il faut que ce soit en exclusivité mondiale. Nenge bazo bongisa makambo oyo bakolela grand artiste monument parmi bana baso basali musala ki toko na ballet na art dramatique o babengi théâtre populaire théâtre classique asali musala vraiment. Alors il fallait to ya bino ba image. Merci beaucoup botikala toujours kolanda biso na basango tokopesa bino. Tokutana à la prochaine occasion. Bye.